radio Lissolo maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lissolo avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Télécharge l'application Tunin Radio pour écouter la radio Lissolo depuis l'Android. L'application Tunin diffuse un son de qualité. Une fois installé, tapez Radio Lissolo dans la barre de recherche de l'application, puis cliquez pour écouter ta radio préférée www.radiolissolo.com. Bonne écoute. Ah ouais. W. Radio Télévision Lissolo. Monsieur le maire. DSV. Diana sur le photo de Wuppertal. Ah, Boulolo, hein? Il y a Bissot et Amoyodi. Il y a Eugène Nguesso. Gontran OBG des Man Rock. Freddy Peugeot, Robert Lobota. Rex Matondo. Yeah. Zamba Pesa. Merci Nabandeko nyonso oyo bozali kolanda biso oyo bozalaka branché sur la 3W Radio Télévision Lissolo. Ezali toujours Yabino DSV Diana solo photo de Wuppertal. Moto toujours na kati ya batu. Ya solo Nabandeko nyonso tu oyo bolanda kabiso na ngonga ya samedi. Moi bolimbisi pambate tolekisi ntango na moi 16 minutes oyo tolekisi boyebi mokolo mwalelo e esika oyo toyambaka mama na biso Beni Grâce. Donc toyambaka ye oyo azali moko oyo asali ONG na ye na kati na mikili na mpoto mpo na ko aider bana to bandeko na biso oyo bazali ko souffrir na kati na Kinshasa. Ya solo bandeko nyonso obolanda kabiso na poso oyo malekanaki toyambaki ye na kati na radio Lissolo pe totunaki ye mituna alakisa biso tina ya ONG na ye ezali nini mpe tolingaki toyeba pona nini mama na biso Beni Grâce ye ayaka na kati na radio Lissolo ayaka pona koluka soutien ou bien ayaka ko informer bandeko oyo bazali pe na motema ya kosunga pamba te toyebi bandeko bele awa na kati na mikili na mpoto mingi basali ba ONG na bango mingi bazali ko aider mais mingi ezali pe pona ba poche na bango soit ko investir na sima mokongo ya bana ya babola yango mama na biso Beni ye asalaki na pasi oya bo mama tango akendaka na kati na Kinshasa amoni ete bandeko na biso ebele bazali nde ko souffrance ezali makasi nde tango azali moto oyo asungaka bana oyo bino bolingaka te na kati na société na biso na yebi soki oboti bana oyo bazalaka mitu lokola ba Mongol to bazalaka lokola ba Kisimbi oyo bazalaka na ba problème mais na kati na société na biso tobwaka kabango mpe tozalaka na bango vraiment malamu te yango mama na biso Grâce Beni nde zwaki makanisi pona koyeba ko encadrer bana wana mpe azali na ba médecin kati na ye oyo baza prendre bana wana soin pe bana wana kotambola na bango esengi ba moyen ebele po na kotambola na bana wana na nzela na mituka po na kopesa bango pe ndenge bango oyo bayokoli na kati na mikili na mpoto nde na mpokwa malelo nde moto akokamba émission ezali ndeko nanga frère Soleil Pululu nde iya kokumba biso na nzela ya masini nde akolinga lisusu pamba te série oyo elekanaki ezalaki wa bino DSV Diana sur le foot de Wuppertal nde tokomeka kosala en dioto en duplex elongo na ndeko na ngai Soleil Pululu nde akokamba biso akotuna mama ONG na ye mama nde akofungola mpoke malamu po mama ayeba kozwa pe mituna na ye mpe mama apesa posa na ye lelo mokolo lelo pe tokolinga mama apesa posa
Maman na biso Béni Grâce tokolinga lelo apesa posa na ye na bandeko nyonso tu o balanda kabiso. Nakisa posa na yo bandeko na ngai tala posa na ngai ezali boy. Nde ekozala malamu biso tokolinga tolanda mama na biso Grâce Béni tolanda ye na bonkutu nyonso tu nde na sima tokomeka kokundola esika oyo tokoki kokende na banzi tokoleka na lombango epai ya ndeko na ngai Soleil ye Pululu nde ye akokamba mpe na kotuna mituna kopesa mama Béni maloba. Merci ndeko Soleil ye Pululu. Matondo merci DSV Diana sur le photo de vous pertale pona okopesa maloba na conduire en tout cas page oyo kitoko oyo ezolobela ONG ya mama Béni Grâce waza ko s'occuper ba enfant trisomique na kati ya mboka Congo mais toko zonga na ye encore ben merci ya trop na question mbote pe mbote na bandeko nyonso balingaka ko ko radio le solo baza branché na moment oyo en tout cas ezali moment spécial oyo c'est vrai que souvent na ba émission to ka to la politique to doit se poser entre nous to loba un peu moins mingi ezalaka très kitoko mais il y a des moments de temps en temps to quitter la mabele c'est-à-dire se poser sur terre pour voir un peu toucher ba problématique et toucher à biso sous total la kango vraiment malamu mingi te. Alors na kokende mbangu et pas yan maman la biso mama Grâce Béni ko pesa ye vraiment bonjour ou bonsoir ça dépend de sika ozali maman la biso Grâce mbotena mbote ko tanga ngai mbote bande ko radio liso. Merci tous na poko alelo ndenge nzambe a permettre biso ko so la susu na nzela ya radio. Merci na bande ko mingi o baza disponible pour na kolanda biso susu na émission na so ya poko alelo. Merci beaucoup. Alors bâton de mingi et pena yo merci pena banani bandeko nous sope encore une fois de plus au bazolanda biso po on ne vous remerciera jamais assez pour ce qui bino bozali kolanda biso espèce biso moi courage pe ya kozala wana et puis lelo oyo mama Béni Grâce message oyo ya poko na lelo particulièrement zanini toujours rappeler juste kozali je pense présidente il y a association oyo to kosenga na yo moko au présenter encore la bandeko oyo la fois passée ba yoka ki bisoté ou peut-être ba ki biso mokolo kaka ya lelo ba association na yo association nini objectif nini ozako poursuivre même si ndeko des effets américains ko sala moi portrait nango déjà muke mais ko la malamu mingi soki au reprendre yango encore pour que bandeko oyo ba landa ki te balanda et puis ensemble tout me kako évoluer mama Grâce. Oui, merci beaucoup pour la grande mélodie. La Corée va se rappeler pour la bande de Kobalandagi Bissoté. Nous allons parler sur l'association Trisomie 21. Oyo Ezawana pour accompagner des personnes en déficience intellectuelle, plus précisément Oyo Baza la Trisomie 21. Trisomie 21 pour la Baza du domaine T, tout Bayona Bayoka Mouangote. Trisomie 21 ezali un chromosome de plus na kati ya ndoto ya mutu. Un être humain azalaka na 46 chromosomes, mais ezana bana oyo ekomaka 47. Accident moko mécanique esalamaka na kati ya libuma mama euti ni na volonté ya papa ni na volonté ya mama eye kobakama na chromosome 20 na 21e paire na kati ya ndoto. Yango babengi 21 chromosome 21, c'est-à-dire que 3 chromosomes na 21e paire au lieu de 2 parce que la chromosome est à la 23 chromosomes fois 2 wana et comme à 46. Alors et pas ya bana wana et comme à 47. Raison pour laquelle bana wana babimaka ndenge babimaka wana à peu près na physionomie moko bana wana bazaka na mongolité bana wana bazali na pays nyonso. Alors au départ lokola biloko wana ezalaka ya peuple mongoli tango bana wana bakomi kobima ba pays mosusu ezana kola yende kona nga lobi nga mama yeme boti mwana ayo lokwa ka chinois okomi kobena mwana ala chinois donc ni moko tango basalaki description ya bato ya liboso basalaki ya pays ya Mongolie bamonaki bazalaki lokwa bana wana ya Mongolie yanga babena bango ba mongolien mais au fur et à mesure na kata ba recherche français moko aye kosala ba étude nango abandaki ko azalaki pédiatre abaye ko consulter bana wana vraiment à teki mayebi na nyonso pour la kosala recherche pour la koyeba pourquoi bana wana baza bongo aye komona que il s'agissait
des chromosomes. Donc il y avait un chromosome de plus na kati na bango. Alors bana wana chromosome wana de plus était anomalie na kati na bango et peut avoir une déficience intellectuelle. Qui dit déficience intellectuelle dit un retard dans le cerveau. Et retard dans le cerveau et peut avoir un retard na makambo nyonso ya la vie. Retard na kotambola, retard na koloba, retard vraiment na makambo nyonso ya la vie quotidienne. Et en plus de cela, et même la malformation est bénie na kati ya nzoto ya bana wana. Malformation cardiaque, malformation digestive, baza sensible na ba infection, baza ba problème il y a otite. Alors, ngai anakata mboka France, et là musala on a salaka, j'accompagne des adultes en déficience intellectuelle dans des structures. Et parmi les déficiences intellectuelles, il y a aussi la trisomie. Alors dès que j'avais compris c'est quoi la trisomie, vraiment je ne pouvais pas rester sensible dans mon ranga parce que nayebi to uta kuna nengeni ni bana baza exclu d'abord na kata mabota, exclu dans la société, bana wana bazali nulle part, même pas considérés comme des personnes en situation de handicap. Or bana wana bazali considérés comme des personnes en situation il y a handicap. Raison pour laquelle vraiment, Nazaki touché, Nazaki non. Il faut que j'apporte quelque chose dans Mboka Nanga. Il faut que je puisse aider Banawana et surtout mes parents. Il y a Banawana. Et avec d'autres collègues professionnels, déjà qui n'a vision là, tout solo là qui, dans le groupe il y a 6, donc 4 membres effectifs et 2 membres de Moko, Bandimaki qui ont aidé au moment où on peut aider. Donc voilà. J'ai créé cette association pour d'abord le but, c'est aider les parents d'abord à comprendre que pathologie on a les handicaps, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec l'étiquette pour faire tomber toutes les idées qu'on a reçues il y a pour la banawana, pour faire évoluer un peu l'image il y a 2021, parce que nous faut comprendre que RDC vraiment 2021 va la place de la RDC. Alors que nous, on a dit ça, et c'est déjà ratification pour les personnes en situation de handicap. Voilà, papa. On a expliqué c'est quoi la trisomie. But, c'est-à-dire que tout les parents, et puis, pour offrir un lieu de vie adapté. Parce que nous avons un mode d'apprentissage différent, ils ont aussi un mode d'apprentissage différent. Donc, les objectifs, c'est vraiment pour améliorer la qualité de vie à Banawana, pour valoriser Banawana, parce que ce sont des personnes à part entière, basées à corps, esprit, âme. Ils n'ont fait du mal à personne. Donc, voilà un peu l'objectif de Zali Bongo. Et la vérité, c'est que le 21 mars, tout qui est avec la Kinshasa sur le terrain, parce que Zali, objectif de Saliango, association de Saliango en novembre 2014, on a tous les papiers. La monarchie, vraiment, tout qui t'a sensibilisé mes parents. On a fait ça, on a passé la chaîne. Pour sensibiliser mes parents, les parents ont été touchés, beaucoup de parents ont compris. Bah, mon niveau vraiment que Israël est important à comprendre ma Cameroun, il va comprendre la quitté. Donc, tout le monde que Israël est important, tout ça là. Et nous, pour la payer, mais les a déjà évolué, mais bon. On a vu ça, Israël quitté, banana, Israël qui n'a place quitté. Mais depuis le 21 mars, il y a 2014, la mot on a su que bana wana baza bana. Donc on a bana nios. Alors, la date que tout enfant a droit à l'éducation. Bana wana malgré handicap la bango, baza na droit à l'éducation adaptée. Handicap wana est donc exclu bana te qui va dans la classe T. Alors, babele wana nous on a beau on a vu sur égalité. Dikamunyo se buwara na mutu moko abimsa moi idée, ndeko musubi ba yana moi ba idée et bah comment on peut faire pour mettre aussi les choses en place. Même ceux qui vont causer la compensation, ils ont sauté au lieu de faire un mot qu'on a vu sur la France. Vous voyez que la personne qui a un handicap, la mot qu'on a vu, va toujours marginalisé, bien sûr. Va toujours côté plaindre, va toujours la baroté. Vous voyez bien, mais pour la bande, on a fait encore plus. Donc, on ne sont même pas considérés. Vous voyez, on a vraiment. Tout ça que je voulais, vraiment, c'est que je voulais me réussir. Tout ça qui a pas moyen à biseau. Et la fait qui va lettre par-ci par-là, la chef news on dit que qui na nini. Na émission passée que fallait qu'on commande la moto de bateau, nous sommes pour commander qui bazar ba courir la biso ba bien très bien. Et pendant la journée du 21 mars, tout ça qui n'a représentant la ministre de la santé, tout ça qui m'a sonné au et c'est le bango va dans la biso ensemble, tout va travailler ensemble parce que biso tout ça on a pour mettre les activités en place.
traitement ya liboso ya mwana oyo aza na déficience intellectuelle ezali les activités. Objectif na biso ezalaka korenforcer bacompétence na bango, korenforcer bango na bayeba en fait soutenir participation na bango na vie ya collectivité, na vie ya citoyenneté, va faire partir na kati ya vie associative, kofavoriser implication na bango na kati wana. Bango baza bato foko bimaka na bango mingi, kosala na bango basorti, activité intéressante, art plastique, baza beaucoup plus orienté par là. Voilà papa, likambo nyonso ebandaka na ebandeli. L'association ezoti kobotama makambo bato bayebaki te, tolingi bayeba yango bon tokendango malembe yango wana journée wana ezalaki réussir, tosalaki yango na bandal na centre culturel moto na moto abongisa epai ya artiste moko Jean Chaka na bango bayebi ye moto apesaki biso espace na ye. Merci mama. Vraiment tosalaki na bamoyen de bord na bamoyen na biso ndenge na utaki koloba bato nyonso oyo basalaka oyo baza na bassociation na mboka na biso baza toujours côté plein de société etiaka loboko parce qu'il y a une partie ezali na charge ya société, mais jusque là bazwa mpe nani ba-aide te, basalaka kaka na bamoyen de bord, basalaka kaka na ba-aide oyo ya bato ya de bonne volonté. Voilà, tokoki kocroiser les blades nalobaki onafuna zila nanu 2 ans 3 ans nanu rassemble nanu baactivité bongo na publier association non. Là il a dû continuer pour sensibiliser pour la faire savoir à nos compatriotes que voilà association Uti Kobotama, il y a une catégorie des enfants dans Mboka Nabiso baza peut-être oublié et que biso toza na Mboka oyo on a appris des choses. Il y a des communes qui dans Mboka oyo basala toujours auprès des personnes le kolanga toza sensible biso na côté social pour la aider. Donc bandeko babomona que projet oyo eza projet moko ya malamu. On peut adhérer même de loin, on peut toujours soutenir. On peut toujours faire des idées, des propositions, les initiatives. On en a besoin toujours. Comment faire pour faire évoluer l'image de la trisomie 21 dans le cannabis. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est pas vraiment que créer un centre d'accueil pour la bande. On ne peut pas y aller quasiment passer toute la journée pour la activité. Il y a un projet que je mettre en place. Merci. Merci, Bama, grâce à moi, Bamituna Pezali, mais avant ça, d'abord, on a remercié Yo pour la montée, pour faire ce travail-là. Il est vrai que les personnes vivant avec handicap, d'une manière générale, dans Mboka Congo, Bazali totalement délaissées et, au coquille touché, au coquille sala, moussala, auprès des handicapés, nous sauté, mais au choisir, au se concentrer sur, problème, il y a trisomie 21, partie où yo a maîtriser ma casse. En tout cas, moi je te souhaite beaucoup de courage et n'a loué vraiment cet effort et puis ce grand cœur que vous avez pour venir en aide na bana oyo bazana pas problème moi mais maman depuis la dernière fois oyo le cas qui n'a qu'à sa radio kino lelo avant to contre la question sous pe bande ko bazana pour pa sa pi mituna na ba conseil oyo eko sunga association ekende diboso l'ancien qui bilan est belé, quel est le bilan aujourd'hui par rapport il y a association nayo et association où ezaka na Kinshasa kaka où eza na objectif na ali Congo mobimba et ce qui okoki kodresser biso bilan par rapport il y a ce que a été fait aujourd'hui que association et botamaki na mars 2000 bozaki na mars Kinshasa et que botamaki na 2014 maintenant depuis depuis le cas qui a la radio, qu'est-ce qui a bougé et les besoins vraiment aux psycho pour que ton travail et ça m'a vraiment dans les bonnes conditions et aller nini bande kono so payo kango et puis oyo azali touché pour na koya en aide na kati association pour ko sunga bande ko bana ba koka ko zo na moya ko salango malube pa na yo mama. Merci beaucoup papa Ngai. Bon, depuis que vous allez le 21 mars, et nous, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des médecins qui ont accepté de travailler avec nous bénévolement. Le samedi dernier, Bazalaki n'a siège pour nous consulter. Samedi, il y a des lignes qui sont à nos Bazalaki peut négocier ça dans le bien pour nous faire un compte rendu. Parce qu'il fallait déjà consulter parmi ces enfants, s'il y a des enfants qui ont des complications cardiaques, parce que ça vraiment ils allaient très capital. Vraiment, c'est très important pour Nabiso. Donc, Biso, tu as construit un bon pétaka, au lieu d'un bon Nabiso, même à tous les médecins, mais
déplacement bon, ils ont quand même la charge la biso, par rapport à ça. Donc ça, et nous vraiment, ils ont qui capital yangoana. Parce que biso on a poto, tous la si la construire parce que on a pas placé dans la structure. Donc là, la structure qui est wana. Donc on a mis seulement des activités en place dans la biso. Peut-être dernièrement, qu'on visiter Nini la mausolée. Ils ont pour la première fois Bimati. Alors nous avons la même chose pour la transport. Il y a des mouvements vraiment qui y aura la nuance. Parce que le transport il y a à chaque fois. Et ben nous allons pas pour sortir successivement. Et nous sommes absolument toujours dans le transport et à biso moko. Alors problème la biso est que là nous va essayer qu'on recensé dans la base de sauter. Les peu de pas notre dans les quarantaines. Je crois moins de 50 donc plus de quarantaine. Donc la réunion d'abisso d'activité va faire en siège. Donc toujours il a vraiment tous sont ici quand on va terrain. Le peu d'argent au de la route au Codizara est suffisant. Il y a un toujours au sein de la peine. La bateau va soutenir bisso la ligne qui message haut. Donc on peut ça numéro à compte parce que là aussi sur la démarche de la niveau bac. Donc dès qu'on a ce numéro de compte, on retient le numéro à compte, soit à niveau à Kishasa, soit à niveau à Awa. Pour que le bateau va dire qu'on soutenir financièrement, on en a toujours besoin pour nous compléter, pour avoir besoin de première temps, place où il y a biso moko pour banana bayaka, pour ça l'activité. Même ceux qui ont le niveau de transport, pour le transport tout de suite, l'activité va sortir. L'activité va en plastique, les activités va dans la salaka, expression corporelle. Les gens qui négligés pour apprendre des expression corporelle, dans l'activité et culturelle. Mais on va beaucoup plus vraiment dans l'activité. Dans le bazar, on va sculpter, on va la catuana. Mais dans un handicap, on va rien. Non, il faut qu'on accompagne Banawana. Il faut qu'on aide Bango dans la utile dans la société. Parce que l'homme, il va bâtir à Banawana Bazate. Banawana va devenir banane. Nous avons fait des exemples moko, on a fait des choses dans le lobby. Tout le monde va couler là, va bomber partout. Là, on a mis les matières à faire parce qu'il n'y a pas de tuer, la bakouni là. Mais l'État, après avoir étudié la situation de la bakouni, on a dit non, on a fait réintégrer dans la société, il faut rééduquer Bango. Mais on a bomber partout. Mais on va réintégrer, on a dit que une solution est bien. On a besoin de l'enlever là. Mais on va salir notre mabété. Les gens ont décidé qu'ils n'ont pas décidé. Pourquoi ne pas donner la chance? Et on a l'homme en 2005 où ils ont parlé sur la situation de handicap et le dit qu'il faut que ça il faut qu'il y ait l'égalité de droits et de chances. Pour offrir la chance, il va réussir, va évoluer bien, va faire quelque chose de la vie. Donc voilà, évolution des gens parce qu'il y a des médecins où va disponible de Bandini, vraiment va rendre le service c'est déjà une bonne chose. Et soulager déjà ma parent et donné. Dans la base a déjà consulté. Et puis, il dit que s'il y a un problème, souci, il ma casse. Le problème, c'est la malformation cardiaque. Va pour ça, la bango, tout ce qu'il faut, quoi, le nécessaire. Donc, vous allez voir, tout le monde aussi, ça va arriver. Mais, dès là, tout le monde, attention, ils ont vraiment eu tout le tama. Ils ont un début. On n'a pas encore fait de grandes choses. Nous avons déjà dans le village Bondeko. Nous avons pris la charge dans Bango, nous avons tous les papiers, tous les récits, les amis, parce qu'on a la centre Bondeko. Il faut d'abord faire la Bango, nous avons $100 par mois, ou nous avons un âge adulte, ou nous avons un âge amiqué, ils ont $60. Mais, malgré Bondeko, ils ont une structure adaptée. Il y a toujours obligé de se mettre dans la bonne il y a toujours un centre où il y a toujours un bateau créé pour faire l'activité. Et vous allez bien pour développer ma capacité intellectuelle. Plus vous allez développer la capacité intellectuelle, plus nous avons la vision, nous avons sous visibilité. Donc, nous avons encore la SIDA, papa Langa. SIDA, nous avons la traitement. Mais votre SIDA va faire prise en charge, la mort à la vision de l'eau. Votre SIDA va avoir un traitement gratuit. Pour freiner l'évolution, il y a virus. Donc, on peut avoir un traitement pour la trisomie 21. Il y a des dans le traitement, des dans le mécanisme qu'on peut mettre à place pour aider à vivre une vie normale au la balagnos. Pour nous changer de ma regard
Nambo na biso vis-à-vis na bana wana ndenge le to changer regard pour na batasida, regard pour na bandulu par exemple. Voilà. Merci maman. En tout cas. Merci pour la précision du copé ça. Donc je rappelle juste aux auditeurs Bozolanda Biso, Toza Nakatia Radio de Solo en live, Toza Ambi Mama Nabiso Béni grâce à éco présenté Nabiso comme ça a été la dernière semaine. Association Trisomie 21 où elle va s'occuper na bana où elle va déficience mentale où tu viens mongol qui ça te bien bon mais kizengi alors voyez par rapport à son fibre un peu associative vu son travail son expérience il veut apporter cette expérience là na Congo pour s'occuper de ces enfants là parce que baza non seulement na Congo mais na bana na bazalaka alors maman motuna juste avant la PCP maloba na bande comme sous bazana biso pe ba meka ko PCP intervention pe mutuna na bango na linel banka boeke c'est étonnant que au Congo ba médecin ba ko travailler gratuitement parce que c'est quelque chose de très rare au monde qui médecin aya vraiment comme ça au fait je pense que c'est déjà une bonne chose que ils allent mais par contre est-ce que ba médecin on a maman ou ça a besoin Zara ba médecin moderne ou ba médecin traditionnel aussi ils peuvent apporter quelque chose Zara montuna comme ça pour vraiment comprendre et puis le problème où il y a na maladie wana tout ça est-ce que zali na moyen pour prévenir ou c'est vraiment le comment irréversible il y a bongo et dernière partie d'ango zali est-ce que ezali na tout ça on a compte kindoki que batu moko spirituel ba ko intervenir pour na ko aider pe bana ou bien zali le comment faut et le kana ndenge ya ba association ndenge yo ça le yangobe mama malobe pana. Merci beaucoup papa. J'ai essayé un peu d'expliquer que trisomie 21 est une anomalie génétique. Donc au départ, ils allaient ce que vous avez dit, dès le départ, on a pas tout le monde parce que même la 4e mois, pendant l'échographie, il y a ça ne va pas. Par contre, il la test de amniosynthèse. Test de déterminer ce qu'on a trisomie 21. Donc, si vous avez le loco, directement, c'est ça qu'on a dit, que ce sont des choses que Dieu permet peut-être pour confondre les sages et les puissants. Mais cependant, il y a des parents qui souffrent, il y a des enfants qui sont exclus pour la trisomie 21. Donc c'est génétique. Mais, le traitement, c'est Fondation des Jeunes. La recherche sur le traitement. La posera comme ça sur question la réunion de est-ce que ce qui traitement est béni et qu'on annule le troisième chromosome ou bien ça va se passer comment? Parce que le troisième chromosome et vous allez toujours sur la FCT. Pour voir on a dominé ça va commencer moi écoute à cause d'un autre société parce que qui se voit là il va paralyser puissance il y a chromosome de plus. Il y a même espéré ma maman est bénie et médecin de Zala qui m'a eu là au bas de la mec on a connu qui a expliqué que les alliés sont célérité. Dis sur l'Afrique de toujours en Ogono. Mais c'est moi qui m'a témoigné dans le pays, mais c'était le matin on a le culpabilité sur la Zala qui parce que les gens n'avaient écoufa on va le baki la famille là bas on va boire la banalité. On a baki c'est le outil par la toute la famille là. La tambour la culpabilité on a pendant aujourd'hui 17 ans. Moi on a 17 ans. Mais on a compris que c'est un problème génétique. Dieu a permis de nous papa. Nous a permis on a boté ma ndundu, on a boté ma mundele, on a boté ma pygmée, on a boté ma bisoba oyo. C'est Dieu, il est souverain. Pourquoi il a permis papa? Tout le monde a réponse en haute. Donc bana wana, ma bota mana, mais le côté pour moi na boté le bon à libanda. Et moi na tata pour ça na kata le bon, on a bimi, la vie voiture. La commune a fait un accident. Mais nous avons dit que ça m'a pendant l'évolution à moi, la fécondation à moi, l'accident et ça l'année. Maintenant, peut-être la bise d'Afrique, nous pouvons pousser plus loin, peut-être, tata wana la moya qui moi la botte de bon, là où ça l'église la bâtisse, là où ça l'église la pouvoir, ou les commis et nous remoussus. Mais moi na outil là où déjà la kati, il y a les bons. Il y a un épaissé d'efficience intellectuelle. Mais le traitement est en cours. Et puis, évolution et recherche le traitement est en cours. Parce que là, on a fondation les jeunes, on apparaît. Okay. Et puis, il faut promettre. Mais cela n'empêche pas, parce qu'on peut croiser les bras pour base de magazines ou coloquer ce que mon a. C'est là, le but de la perception sur la sida. Aujourd'hui, moi, je vois les gens.
sida baza ko témoigner à visage ouvert que naza na sida mais baza couple mais parce que mbala za na route. Pourquoi? Parce que bakela ko ka mateya balandaka kisi ndenge bateya ka bango mutu ko venda pendant 10 ans à seul peu de chute à BPT. Donc les appels ndenge moko pour la bana wana ezakaka beaucoup plus d'activité. Pour activité, pour bien savoir mingi, il y a besoin de travailler maintenant mémoire na bango et de développer la capacité la bango intellectuelle. Merci. Alors on a besoin de la qualité de la bande. Pour avoir un problème il faut un orthophoniste. Par exemple, un problème il y a ma colo, il faut voilà. Et puis, voilà, et puis, neuro, psychologue, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire pour assurer la banawana. Voilà pourquoi, la ministre de la Santé, il faut impliquer ça, parce qu'on considère banana vraiment que ce sont des enfants comme tout autre enfant. Banana, ils n'ont fait du mal à personne. Mais qu'on suit le banawana, la monnaie qui va commenter la dénonciation, la bibi, c'est normal, mais c'est le contraire. L'amboka, il est une affaire autonome. Handicapé na mboka oyo azana ba droit azana ba compensation parce que ça déjà il a azana ba capacité de faire des choses pas comme moi. Donc il faut privilégier bango. On peut même pas parler de la compensation ba location na mboka na biso là oublions ça. Mais au moins faut considérer bango to offrir bango une place dans la société. Merci maman. C'est la quelque chose. Merci maman Grâce. On aimerait bien Kogoyo Kayo encore davantage mais vu que tu as la temps moko est limité na 40 photos sur qui ça tu as la bande ko atoyo kabango pe oyo bango balingi koloba alors on a robanda na ndeko na biso akindu 14 on a pesi maloba s'il vous plaît 2 minutes. Merci ndeko ndeko pesi la parole na lundi maman ndenga no binoso ndenga na consister na point moko peut-être ça plus politique il appelle la sala na domaine ngo. Le problème, nous, les amis, maintenant, le besoin chantier nous va mener. Je crois la fois passée, la répéta. Donc, les chantier nous va mener, n'a pas bénévolat, bah, tout cas, ils ont qui n'étaient pas dans la catégorie. Oh, ce qui implication, il y a politique, il y a gouvernement, il y a l'État, il y a bana, les alités. C'est un peu difficile pour nous rebaquer, que ça, ça bana. On a pas ce na yoki atani komba ba médecin ba psychologue faut ba sala je ne crois pas que tout ce monde là baba ne sala na bénévolat quoi ou soit ba 10 euros yango ko aider donc politique ndena yoka na Congo ya ba te donner oh mama boy aidaki de asali boy mais ba Congo ça ba initiative wana parce que tant exact le mana ko peut ça peut historique ya place songa na sala randene sala ma pasteur mungu ka ba mona zo ba na balabala abandé raisonner normalement le bandara bonga abandé raisonner mais muto nza basala yeto na ba poto pe basala bazoba na vina ba ko sala le côté tanga boni bongo azumwa mi bala bande boko la bato paroisse ne pe ba yebeti nani koma munene na ko lekambango na ko loba mutuno sa amona ka Mercedes lelo Mercedes asala na compagnie bazoba va kuma dame le boyo ba dame la ava kuma dame la wana asala na compagnie bazoba na mboko ngana zaliao donc et ça va dire que sans implication à l'État. Banana, Mabela Congo, et ça peut y avoir. L'État, Binsata, 1% ya mbongo bazwaka na Congo, atie na kati ya budget, na yebi to ba parlement zali atie pe budget batouana parce que faut pas bénéficier pour moi quelque chose. Ndenge maman zone ba futaka na ba bis. Moi ça m'étonne. Bazana droit ko sala te nini ke bozu bo privé ba so ba bis ko binisa ba ko pamba pamba na balabala ba ndoki ba nini c'est quoi ça? Tout ça na monde mususu lelo. Tout le monde considérer bateau na mérite baza pe bateau qui biso biso tozo sala na bango tozo lia na bango banini na moni place ma bela bango salito na suki na ngana na merci papa na pour l'intervention non yo je sais pas si maman ayoki et puis bandeko bazolanda bayoki ndeko lodia MC ou lo MCL la PCOP 2 minutes s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Merci de la parole au PC. Je commencerai d'abord par féliciter Madame Oyo Azu Initiative Moroya bien. Et bravo maman. Ezali idée moko louable que nous le Congolais, il faut vraiment te applaudir et on a maboko mi balé. Mais je sais que Rosala beaucoup plus dans Moussala et Belé.
parce que na ba culture ya bamboka na biso bato nano ba intégrer yango na ba mentalité na bango te, mais je pense que on dit toujours que il faut commencer quelque part et puis la société va suivre. En tout cas, maman, bravo mingi, vraiment na initiative wana. Je pense que bana ya mboka ou bazana comment dirais-je ba idée pe lokola yo ba kokozanga te ko soutenir yo. Na ina lo bara que ba société auto-vendi, en l'occurrence en Europe ou aux États-Unis, en Amérique, tout ça, et ça, ba société moro bazo se développer, pas parce que bazali na mbogo ebele ou bien parce que bazali ba société moro ancienne, c'est parce que baza ko intégré pe na kati ya ba société na bango na bango handicapé ou bien bateau des personnes handicapées, tout ça. Parce que tout le monde a un mot, par exemple, qui aujourd'hui nous utilisons tous ordinateur, tout ça. Mais il faut te dire que Batouana, c'est-à-dire le roi Steve Jobs, qui frappé dans syndrome, peut-être bango qui trisomie 21T, mais ils ont un syndrome sur la dyslexie, un syndrome d'Asperger. Au Congo, na kati ya entreprise ebele de têtes comme ça bazali ou baza frappé na syndrome wana. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, na États-Unis, comme baron baza babandara toujours pionnier na domaine nyonso, au monde ke baza ko recruter na entreprise wana, amener tu à Microsoft, tout ça, comme ils ko recruter bana ou des personnes au baza frappé na handicap wana, batia bango na structure mogo, parce qu'ils ont remarqué que bazali batu mogo très très intelligent, capable de comprendre beaucoup de choses quoi. Et la fille qui est dans le vraiment maboko, bravo maman, continuez l'initiative voilà. Les lots tu es bison sur Bill Gates, na Mark Zuckerberg, mais est-ce que congolais ebele yebike toi na mi balé bazaki bazo ko souffrir na syndrome ya Asperger, ou ils allaient former moro ya autisme mais ils allaient ko priver bango d'intelligence té. Mais ceux qui na société na pays Afrique, mais les lots oyo, il n'existerait pas Mark Zuckerberg, il n'existerait pas Bill Gates, il n'existerait pas non plus Steve Jobs. Vraiment maman bravo, Mouké Nazagi na oya repartager et zali beaucoup plus que Batouana baza très intelligent, mais ba structure karandé et zangaka. Bon continuer vraiment eza eloka malamu. Merci. Merci ndeko ngai antoko to ko le karande ko lokole abetele so malokole moka. Tout matombo longo nya maman. Merci le soleil. Quoi encouragement ngana loko ba ndeko spa le makomo et minga mutu ya ba question na kinango soleil asa yibi ngono surtout matondo ko le sako et pas na boanya na mama na kansa na tono que bozwa mutu ko ya bino moko hôtel de ville via ndeko Kimbuta na équipe nene surtout bakoki ceux qui vont programmer ba rendez-vous na bino na ba date bien fixe et précise qu'on fait en sorte que vous avez véhicule, il y a une des sociétés à l'État ou bien il y a un hôtel de ville en train de besoin. Ce qui est à cause de la montée, mais il y a coupé sa bino à ça fait déjà le niveau qui chasse pas Bozali. Mais là, on a une autre cette émission, il y a information et éducation. Là, au capi service, à cause de sa bino à plage et à une information, parce que on va y avoir Congo Mobimba. Mais Lambert MDP na RTNCP et a devoir na ye ya kosa la éducation ya masse la population et elle a réseau moroté robot sa binota antenne ceux qui donc on a prévu na ko so ba numéro ba to ba ko joindre pour que et ça noki donc on a vu sous Christian Lusakwenu il est très professionnel équipe na ye bakoki pe ko vulgariser même si ça commerçant na ba commander na e ko salema ça que bo futa eloko mo information ezali mutuya ya ko sakana te bon na ko banango ya mwana puis nazali content oyeba que sikoyebi que banana bazali protégé par la constitution par la loi et c'est très bien au yebi yango pour la route ba politique devant ba responsabilité na bango et puis banana bazali ba candidat wana na ba élection ko ya sensibiliser on peut pas comme attendre à quel point moto ko za la partenaire comme mobilité pour que qu'on appelle ba province ba atali kabango na maboko voilà et na tiki maloba na bande ko mususu en tout cas merci mingi no zo sala pona de ko na biso
Non, pas de problème. Allô, Mouta. Allô? Mouta. Allô? Yenge na bile nyonso kuna oui na ngala za. Joachim patienté ya maman aimé et grâce à Zaline na soleil hein. Merci. Le sort de la charité par la tanga. Zaline na Kinshasa. Que nous la sœur Jean-Marie Mawaka. Nabanzi na yo mutati ninge pa na yo. Moi l'année à classe. C'est ma rappel directrice nangai. La sœur supérieure, il y a la sœur de la charité. Merci. Merci. Nabanzi ndeko na ngai pululu nabanzi okatana kimwa moke wana mama jeta nabanzi ndeko na biso mbuta za mwana tozali na kati na radio lisolo tozali na conférence te s'il te plaît tozali en direct en tout cas to okende vraiment na lolenge oyo tosalaka émission na biso nabanzi na kozongisela maloba epai ndeko pululu pamba te yo katanaki otiki mwa espace bandeko ba lobi na nzela ya ligne esali malamu te merci ozaki ya kokangama na yebaki te donc je l'avais muté en tout cas désolé pour le yango parce que pas noir apesa pe soki azali lwa koloba po totikali na moi quelques minutes awa to 15 minutes après merci nous les grands pour l'émission na mon pays ma patrie merci kopesa nga boza kokanga kitoko merci kopesa nga maloba donc na pesi mbote na balisolo pa balisolo nyo surtout et je ne peux que encourager et féliciter la dame avec son initiative l'association Trisomie 21 point natie point je ne peux que féliciter merci beaucoup mais cependant je voudrais insister sur un point. Nekonakanisi, nous devons comprendre qu'est-ce que nous avons en face de nous. Je vais vous dire ceci. Dans des pays d'Europe, quand vous faites des dons, on peut les déduire aux impôts. Tout on a très bien. Dans l'obité que la critique l'action, non. Nous encourageons l'action, nous devons encourager des gens pour que des actions comme ça se multiplient. Mais moi je pense que Bamboka Lokola Congo, Bamboka Lokola un État, les informations que Bandeko Bazo pèse na radio awa, ce sont des informations qui devront être données au Congo. Parce que je pense que madame, en s'inscrivant dans la liste d'associations au Congo, donc ça montre que l'association wana. Parce que moi je peux vous donner un exemple en Suisse, il y a la maison des associations ici. Si vous allez vous inscrire dans la maison des associations, la maison des associations vous donnera la liste des organisations, organismes que vous devez contacter. Cela revient à faire quoi? Ndeko, Tobo Sanate. Quand vous avez un pays comme le Congo, où les droits élémentaires des citoyens entre guillemets normaux n'est pas respecté, makamulora oh maman zali ko sala et ko sala lourd. Vous savez nanga pour arriver à atteindre ces objectifs. Parce que les gens entre guillemets normaux, les droits ne sont pas respectés et pour aider, il faut être aidé. Deux vases communicants. Pour que je transmette, il faut qu'on me mette de l'eau. Et pour que moi je mette de l'eau ailleurs. Si moi-même que je n'ai pas, qu'est-ce que j'ai à donner aux autres? Ça, c'est une question à donner. C'est pour cela que nous appelons les populations congolaises. Les actions comme ça vont aider, soulager. Mais c'est des gouttes d'eau dans l'océan. Ce que nous avons besoin aujourd'hui dans notre pays, c'est le changement radical et total. Pour que nous arrivons. Parce que quand on aide dans une société, vous comprenez très bien. Bateau Baza bien formé, entre guillemets, Baza belé koleka, Bateau Bazali mal formé. Si ces gens-là trouvent leur place dans la société, c'est plus facile d'insérer les gens qui sont mal formés. Alors que dans notre pays, les gens qui sont, entre guillemets, bien formés ne trouvent pas leur place.
mamusala lokola o mama zali ko sala kozala kuluzu parce que pour atia moi Pierre donc ekosenga contribution na biso no surtout yango na osepela ndeko lokole ndenga za ko pesa ben formation ye ça monte ka yeba na batu wana yeba place yango ekozala bien à joindre maman hein pour yebi mingi parce que ko pesa mutu ben formation boye ezali ozo bakisle charge. Nous avons besoin de gens qui ont des compétences. Yé ayebani na ba réseau wana et kozala bien ba maman, moi je prends ce rôle pour vous faire ces contacts. Yo tikala na ozali ko sala. C'est comme ça que nous devons commencer à mettre en place des synergies. Un non ko bakisela mutu charge na oyaza na yango. Venez apporter votre contribution en disant que OK, je connais tel numéro madame concernant les contacts, moi je me mets à disposition. Je vous mets 2 heures par semaine pour faire ces contacts à votre place. Comme ça, vous continuez dans ce que vous faites. Vous avez un bandeko. Comme ça, vous allez effort et vous allez makasi. Kekoya na radio ka opesi ba numéro. Obakisi li maman charge. Parce que maman azaki na musala baneko sala. Obakisi li sous ba numéro. Et comment na ke et vous allez très difficile. Na ete son na mabe. En plus de cela, il y a des choses quand même qui vont de soi. On n'a même pas besoin d'aller demander, le gouvernement devait agir. La radio, c'est comme si nous avons en face de nous un vrai gouvernement. C'est comme si nous avons un gouvernement responsable. Non. Et ça dit qu'on a biso. Tout comprendre. La situation est arrivée na biso. Tous à la rabatouté au sala semblant. Na PCOD numéro 3, numéro maman au sala. Mais tu as tenté de charger la dame. La dame a déjà fait sa part. Posons-nous la question. Elle a fait. Qu'est-ce que moi je peux faire? Chacun doit se dire, le Congo nous appartient tous. Le problème de trisomie 21 ne concerne pas seulement madame qui a fait son association, que nous devons applaudir. Moi je pense qu'on devait lui décerner quand même un titre honorifique pour avoir eu ce genre d'initiative. Parce que la majorité parmi nous, nous faisons des projets pour la ressemba nini. Kocha machine à foufou et consort. Quand nous avons des dames, comme toujours on dit, la culture congolaise est basée sur les mensonges, moi c'est à ton rambokate. Alors que nous sommes en train de voir, l'Afrique, c'est les femmes qui font des actions héroïques, qui peuvent changer les mentalités. Donc, bravo madame, je vous soutiens 5 sur 5. Merci. Et puis, mais cependant, j'appelle les Congolais, tous à la fanatique qui étaient à Rolobo, ok, n'a pas Kimbuta Rosala. Kimbuta Rosala est leur côté. Parce que lui, c'est enterrer des gens dans les métropoles. C'est ce qui l'intéresse. Eux, c'est mettre les gens dans des fausses communes. Nous, c'est que nous avons un vrai gouvernement responsable. Alors, s'il vous plaît, Bandeko, merci maman. Et bon temps. Merci Nkoranga. En Afrique, les femmes ont toujours eu leur place depuis le temps. Merci maman. Nazonge Panayo, la PCO, au mekape pour réagir par rapport au Bandeko Balobi. Ceux qui m'ont tout moko opportunité et le gompo ngeko bakisa. En tout cas, vous en avez 10 minutes pour nous ça la moment Balobi Panayo. Maman la biso grâce na habité soko landingai na PCO Maloba. Allô, maman grâce nazonge panayo pour osa la conclusion oloba oyo osa ngoya koloba pour nato kangabisaka totika espace et pas ya mbuta na biso pa kundungu pour la émission na ye. Alors on a évité ce qui problème za pa na ngai awa ou maman grâce ndem dans un problème régie ko sala nga signe s'il vous plaît. Allô. D'accord. Donc, on a monnaie, ça, problème, de pas y a maman, grâce. En tout cas, à tout moment, maman, grâce, ceux qui osent, prête, il y a qu'aux Maloba, mais, effectivement, je pense que l'initiative, aujourd'hui, ils allaient leur manquer très quito comme et puis, surtout le bito, tant la moment, en réalité, ils ont leur manqué très lourd à porter et que, il faut une contribution, non seulement il y a yo, et non pas seulement bande commun vraiment contribution ya bisonio so ko bandana yo ko bandana ngai ko bandana l'état o ino sazali mona ya Congo
esengeli atia maboko pona kosunga non seulement bandeko o bazana trisomie 21 mais bandeko nyoso bazana handicap quelconque parce que il est vrai que oyo bazana ba vivre dans le handicap na Congo, ils sont totalement délaissés et même il y en a à qui on a donné comme opportunité morba ça opérateur économique pour survivre. Là c'est là je parle de handicapé physique aveugle c'est très 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 dénigrant de les voir survivre dans des conditions mais n'empêche que nous encourageons en fait initiative na yo mama en tout cas aucun de liboso na si bande konyo soboki ke mama asali association na yo ebengami trisomie 21 pour ko aider baba na oyo babenga na mongol na moko ya Kinshasa et aussi na moko ya Congo mais azana besoin ya lisungi besoin ya soutien o nyoso na possibilité ya ko soutenir ne fût-ce que financièrement ou moralement ou ne fût-ce qu'avoir une idée un contact il est important pour na mama akoka ko sala musala na ye malamu auprès de la population ce qui ba initiative ya boye ezoma qui véritablement la ba oyo bato simba mbongo pe pouvoir ya Congo elinga ko zala malamu mingi na banzi ndeko na ngai pololo ndeko lobi ba oyo bazali ko simba mbongo yeba na kati na mboka na biso oyo to bengi république démocratique soi-disant démocratique ba bazali ko simba mbongo bazali belé boyo kaka bango na banzembu kidi kingani mbongo na banzi ndeko na ngai pululu na kosite boyoka biso bambongo toyoka bango banzembo belé o mutu be bambongo mais bon bambongo ngo ya nini to yebi pété. Voilà, alors ceux qui vraiment bato wana bazalaka na bambongo et que bazali komona ke population ou bien bana wana bazangi lisungi bato wana esengeli ko sunga mama na biso mama Beni na ONG na epo ekende liboso na ebite ndeko na ngai ana clé kuna na nzela ya singa yo okanisi boni pamba te na moni mama na biso Beni azali koyokana te tupesi yo malo. Merci papa Deswe na sepeli mingi na ndenge intervention bandeko nyonso eleki et nakisi vraiment que biso nyonso ndenge tozala na poto boye toyebi likambo yango ndenge elekelaka na mboka na biso. Donc je crois que maman lingi alubaka na biso na poto ezali que omoni eloko mona yo comprendre neti ba gouvernement na biso na Afrique babanga mingi bato bazana poto soki bato poto bazolo ba makelele bazotia mo makelele sur sujet moko boye et ça la bango peut-être ba réagir. Donc eloko kala peut-être maman linga senga lemsu yango ngalo ba na conclusion ndenge biso tozana poto boto meka ko ba surtout que l'élection na bango za koya parlement banini ba témoina ya kolakisa mwa budget moko boye na compte ya bana wa ezaka ba trisomie 21 te baba ndenge papa mususu otako lebawa Allô oui tozali koyoka na biso tozali koyoka zela ndeko na biso na banzi ndeko na ngai anaclé auti ko palola mpoke na ye maramu tokoleka na tango nanga suksa mbango nanga no bandengi papa mususu auta ko loba omodi banda ko bele tozolala na poto ba vieux banini mais soko tuni nani asali yango okomona le mususu ba autiste ninga le bagi ba autiste baza bato ba syndrome ya Asperger. Bon, peut-être que ce qu'ils ont fait, aspect que je m'en ai dit, ce qu'ils ont fait, même si la français de l'Obané, mais ba pays na banga ba négliger ba rote banda bazala bana mike bazwa batwana ti ba développer ma yelo zakat na ba mais biso au moins na motu to jouer zo na peut ça bien exemple ngara mona kasau to zala na grand moko na bosobo vieux moko na bosobo no to avons le atanga dictionnaire sukati suka donc soko yeka na ye otunega bobare latine mbala moko lobino donc dictionnaire ayi dans sukati tant na ye poto na yo comprendre que viana zaka otele mapeka ga ye moko na kona ye na yo comprendre que azala ki na syndrome Asperger et puis mais azaki na mayele moko mususu biso tozana yote mais muta développer ya zate tozali monega viana atanga livre comme liboma. C'est ça le problème na Congo mais eno kana ko senga biso batoza na poto to meka ko tia mo pression atana maloba mbongo kaka te o azana mbongo akoko pe c'est ça problème te mais attaque au Bakara de la gouvernement aussi. Merci merci. Nde tokozonga epa ya mama na biso mama Beni tokopesa yo 2 minutes nde mpululu nde akoyeba kosala conclusion pamba te ya masolo ya lelo po
tango na biso vraiment et poussani. Maman na biso Béni to pesi maloba na lombango 2 minutes na yo. Merci beaucoup la ministre de la Sécurité na livrement de encore une fois de plus Bandeko pour na idée na conseil na initiative na ina lo baboye au moins n'est pas dans la salle à ezali association de 2 personnes ba associé qui pour la structure pour accueillir les personnes en déficience intellectuelle des adultes et ba dans la salle là où ba na conseil là EZAD une entreprise qui a été créée par des parents d'enfants à déficience intellectuelle. Tu vois? Donc, et l'État y est après. On a compris ça aide, compris ça compensation. Donc, nous avons fait ça là, il y a un foutre à la chambre, il y a un la cawana, parce que moi, il a mal à Bango. Parce que, Mazali, c'est pas en charge de Bango. Mais maintenant, on a besoin de loisirs. On a besoin de cobiment, on a besoin de vacances. Là, l'État y est, la participation là, pour la activité, la loisir, la sortie, et ça part à l'État. Et voilà, on peut aussi amener ça dans le Bisso. Donc, on continue toujours dans Koloba. Pour soutenir, il y a des personnes qui peuvent nous soutenir quand on a Koloba. Aujourd'hui, on a pas que c'était la BISOP et prendre des charges. On a dans RPNC, il y a un Bisso. On a des associations et par vendre ici en haut. Mais maintenant, on va toujours que nous avons les il y a l'État et la société. Mais cela est pour empêcher ma moto, va continuer pour faire des missions où on va mettre la carte à moto la moto. Aujourd'hui, on a la carte de boisé, on est dans la bimie à première bâtiment. On n'est pas la vision, c'est la personne qui a laissé la vision. Mais il faut des personnes, des collaborateurs, pour que la vision ait épandana. Mais que le bac est reçu à la carte de ça, c'est au côté de la province, nous sommes tous en haut. Pour aller à Baza partout. Et on a continué toujours pour sensibiliser. La route est à si Dieu fait grâce. La route est toujours du sens. On a continué pour sensibiliser tous les parents. Et puis qu'il y a aussi des parents, il y a pas dans la ligne, il m'a pas moyen. L'information, il faut éco-mapper et pas par parents. Mais c'est bon, il faut que le bilan mon côté aussi. Moi, c'est la société, il faut que les gens m'ont dit que société. Je ne suis pas la première femme où il y a une association avec ça. La moitié va dire que la bataille, ça la association pour aider ma fille, mère, les enfants de la rue, ma côté, ma va classer, mais la bataille de mon écart, la bonne volonté. C'est vrai que la moyenne la biso, la nommée bien toujours à 6, 2, 4 effectifs, et puis 2, il y a pas de que s'il y a un problème, un événement, tout ce on va soutenir. Donc, il y a toujours pour sensibiliser notre lobby, de loin ou de près, on peut toujours soutenir. Merci. Merci, Maman Bisso, Béni, la pour la construire quelque chose pour la bande. Maman Bisso, là, en France, on a 07 53 56 48 53 pour la contacter pour la maçon Moussoussou, la richesse d'Ali 00283 49 22 325 pour la Ezali siège et pas une activité de Salamaka et pas une Bakutanaka. Donc voilà. Merci Maman Bisso. Donc ils ont appelé par la vision, appelé par la provision. Provision les amis la retouché par tout le monde, il y a des gens retouché par tout le monde. Merci Maman Bisso, Béni, la émission Bisso Tokomi, vraiment na suka. Maman Bisso, Béni, Tokomi, Tina, suka, il y a émission Bisso, Mamanzi, Tokomi, na suka. L'élégance na mboka par exemple, du chômage na mboka. Mamanzi, Tokomi, na suka. Tokomi na suka na banzi ngonga eleki ko loba yokaka pe na tangu bazali koloba tokomi na suka émission na biso tokomi na suka ngonga esi eleki pamba te émission mususu ezali eloko na kosenga na mama na biso Béni na kosenga vraiment na ndeko nanga Anaclé oyo na lingaka mingi meka ko sala ba conférence awa na kati na mboka ya Allemagne et puis benga mama na biso Béni bo pour lancer ba invitation ba boti na ba mindele ba ya na tango bango bakoya o lobaka bien ki allemand ya lobaka bien français lingala
nde boko banda ko expliquer batu bocheli bango filme ya bana wana bazali komona filme ya bana wana ndenge nini bazali ko souffrir ndenge nini bozali ko sala bango boza ko éduquer et boza ko enseigner batu wana kat na conférence wana boko tia oyo babengi spende boko pesa bango mutu na mutu akende na spende wana lokolo ezali organisation ba meka ko récolter ba euro alors soki pe na mboka na Belgique basali yango na Hollande basali yango na France basali yango partout na banzi ekobima mwa quelque chose pe ba oyo bakozala tango mususu na eloko ya kopesa selon na organisme na bino soit organisation na bino nde ekokende malamu tokolemba pete et tokosala ba video soit ndeko na ngai pulula kosala ba video na mama na biso Beni po na kopanzango kotalisa oyo etali posa na bino te me posa ya kosunga bandeko na biso na kati na mboka ya Kinshasa. Sans plus tarder na l'équipe ya ndeko na ngai e Soleil Pululu oya abandaki émission nde ye ya kokende na ko linga eko singa vraiment mpo na kotika biso tokende mpo émission mususu ezali ndeko Pululu maloba epai na yo. Matondo DSV en tout cas et yo ndenge boyoki bandeko nyonso balobi mama na pandi ba conseil o epesami soko landeli yango en tout cas ikozala malamu mingi alors soko na France ngai na kozwa contact na yo pona kosala la vidéo soki besoin zali pona ko lobela encore plus musala oyo oza kosala o to betela ngo maboko makasi mais le temps fait défaut et que na moment oyo il faut manaka mususu e banda oyo ya bakundungu les grands na mon pays ma patrie ne ezo banda juste après mais merci na ndenge bo 8 ans ya koyoka pe ya ko tuna mituna pe ya ko participer na kati na page oyo ezalaki kolobela neni association trisomie 21 oyo salami oyo ezo kamba mama na biso grâce oyo azali basé na France oyo nyonso azala lisungi ya kopesa na forme nyonso mbongo moral idée pensée contact en tout cas boy ba ko contacter na numéro oyo asedi ko pesa soki bozala yango te en tout cas contacter même la régie ya radio du solo bokozwa ba détail nyonso wana mais tout ce qui se passe na bande ko nyonso en tout cas botika la brancher na kati ya radio du solo pambate masolo kitoko o etali mon pays ma patrie na kati ya technologie et puis politique aux accords corrompre yango voilà na suki wana et puis bonne soirée et bonne continuation. En tout cas, restez connectés sur la radio de Solo. Président Gino Bokana, papa na Anaël, oncle Didas Pendena, maman Lina, ya Eugène Nguesso, Gontran OBG des Man Rock, Freddy